bilenge basi boyokamelela ye sanga lango na moto na nzela ya liziba kotokongote na ye mpona koya kosokola miso na bongo mise ekoma minyoto mpona mboka ya bongo mboka ya bilaka ye belela babakaka ya likambo eningisi moka bominda mobelela ye bilenge basi moyoka mbelela ye isanga lango na moto na nzela ya liziba kotokongonema ye mpona koya kosokola miso na bongo mise ekoma minyoto mpona mboka ya kongo mboka ya bilaka ye batata bamama bilenge osangana tobelela nzambe ya mpungu iketa kimbangu mvuluzi nabeleli ye osangana elobama epa ya mpusu na mangongele wana ya afrika masami ya moyindo osangana babaki bangukiangani motula na kotuna bisa bakoko na yo tobungi avant 1482 nzambe nini bozalaki kosambela ye maloba babangi yo maweja nangila dibakatanga cicikokutangela nyambela sesa vidi mokolo mwaza kongolwa kumbai vidi mokolo we. Voilà, nous revenons sur le plateau après cette chanson Bonsomi. Nous allons recevoir Papa Kousou Nzalapanda Nangola. Mbote Papa Kousou. Mbote mingi ndeko ya ngumba elongo pena Mimi Kalombo pe bongo bandeko balandi baso na bisika bie bazwami. Voilà, alors merci Togosomi Susu makamotali kaka kinya na mboka na biso parce que tozui ba konzi ya sika to le bango pena baninga awa il faut kinya ezala pour makamonoso ekende liboso tu vas tenir la posa ya kinya ezala katango justice sociale ezali tango peuple aza vraiment na makokinyo c'est osala que asala musala malamu pour la mboka voilà un peu musala monene ozozela bakonzi ya sika ya mboka la biso tango la professeur ba futa malamu cela dit bazali yo malamu c'est-à-dire que nous avons fait la salaire à malamu, tu dis que il y a une situation penza eza malamu te mais il faut pas bouda pour la yango yo le biboni matombo mingi ndeko ya ngumba na bandi ete yambo olela esingeli oye bozolela pona ni voilà professeur akofuta mambongo ko uta wapi esingeli so beba bandeko pe bele baleki awa balobi ba ekole batangaki nyonso situation bandeko bakuti eza pasi banani baza na cause na base ce qui te traite cause te mais fait que bandaka ko se répéter il faut bien comprendre que to utana esclavagisme to leki esclavagisme va changer en forme zaka ke bengedi quand esclavagisme va benga en colonisation et le lot uti ko bimana néocolonialisme les 30 tant que voté wana indépendance le 24 le 24 janvier il y a eu le tsiko to kokisi indépendance na biso au 4e président c'est le prophétie en Mukimbangu et lobby était à cause de la biso bonsomi na tango na ye esclave à cause la té effectivement prophétie kokisami ndenge moko le baki que tous allez n'importe quel peuple était tous allez descendre en Mukimbangu ya Kimpavita Mutalumumba muzekabisi et donc le baki na nzela o ya landaki lokola koti na ba rose croate na ba franc maçon te na ba prima cour ya te na ba biloko na bango nyonso na te donc à considérer monde spirituel la biso na bokambi na Mukimbangu nde wana komisi biso na bonsomi abotoli Congo na maboko ya impérialiste wadi sengeli bochango pena mutu que le 20 décembre tango elle spirituelle ezokende kokutana na Belgique
ezali mpona koyebisa bango lokola ndenge Moïse balobaka akepa Pharaon koyebisa ye ke tika biso libre tozonga epai na biso de yango esalaki na mokolo wana le 20 parce que bapreparaki le 23 batia désordre le 23 décembre batia désordre na mboka oyo kasi mokele bikela mobiso na tondo mingi po ete ntango bapusi ekoma le 30 nde wana esungaki po ete réconciliation esala banyambo nyonso bavandaki esika moko nde permetaki sikoyo baélection esalema donc réconciliation wana nde esungaki na mindele oyo bavivaka awa miso na bango ezali kaka awa ti lelo tokoki toloba tolingi kimia kasi soki tobundisi mayele mabe ya mindele te lelo peuple congolais na ngonga oyo esengeli ayeba ete mindele alali pongi te mpo basi abotoli ye kongo epai ya peuple oyo akendeki kovoti na epai ya président awuti kobima président Kabila ntango sikoyo bango babundi etumba babotoli kongo donc na etumba bangunza oyo tobundi po ete afrique elonga na maboko ya mindele afrique ekotelaki na colonisation na esclavagisme à partir ya baptême ya nzinga nkulu ebomoni te son excellence awuti kobima président Kabila alobi ke na religion africaine na ki africaine na spiritualité africaine nde tokolonga etumba oyo donc bokomona ete na prima kuria na franc-maçon na babiloko wana nyonso akoti yango te azotala pasi ya pepe alobi ifo tokoma ntina suka komba oyo mfumuki mbango abundaki ya Kipavita Mzee Kabila Mbuta Lumumba na oyo nyonso mindele baboma ifo ekokisama yango ekokisami ntango ekokisami tozwi sikoyo nde tolobaka prophétie elobeli biso 5e président te sikoyo tozwi premier président ya Congo souverain ya Congo libre sikoyo ntango ya koti bomoni ke mindele baboyi ye église catholique mpe ebalukeli ye donc premier président la Congo souverain son excellence Félix Antoine Tshilombo ok ye nde premier président ya Congo indépendant alors indépendance oyo ya telemeli lelo siko erataki le 30 juin 1960 nde sika mayele na biso esengeli eyebake ntango tosine baaccord ya le 30 juin 60 premier président ya Congo indépendant elingaki ezala président Kasavubu mais sikoyo mondele asala nini aluki bazongisela ye Congo yango lisusu nde bomoni bazwi Moïse Tshombe asala sécession katangaise et sima sécession katangaise sécession kasayen il fallait koéliminer motu azalaki trop brillant na makambo indépendance oyo apesaki baprécision ya indépendance Mbuta Lumumba olobaki ke Belgique do babelge bavandi na Belgique bacongolais bavandi na Congo soki bacongolais bazangi eloko balobi bon Belgique tozangi eloko bo yo mpe Belgique soki ozangi eloko yaka ce qui veut dire tolongwe colonie ya babelge tolongwe basubordonné ya babelge tolongwe baauxiliaire ya babelge alors même un système éducatif il fallait changer à partir ya nini ya université de Kinshasa université Lovanium oyo ezali na yango mwana donc ya Louvain alors shiboyeba ke tina même mulele azalaki mal vu parce que akendeki alobi il faut université comme université à solo ce qui veut dire bao nyonso basilisa classe pa mundele bayebaka bien malamu ke baza baauxiliaire ya mundele ce veut dire bango koto baza kosalisa mundele po akonza Afrique papa kusiko li université comme nini précisément comme pour l'université na Louvain ya muki ngana sikoyo lié comme nini yo moko ebana tango beyaka Louvain donc Louvain ya muke oui sikopone koma université ya solo yo moko sala analyse ya kombo wana université utaka wapi na univers alors univers elingi koloba nini omoni mokili ndenge ekelami luka oyeba ekelami ndenge nini bamatière nini eza koconstitue univers yango biloko nini na biloko nini nde sika oyo mona yake na recherche
les alakatende ne bokendo salaka o bosala les aba recherche la compilation bozotanga babuku yangani de besoin banini recherche il faut ba moyens ala okita na terrain okiko yeko leloko zela tata boloba qu'il faut popesa bandeko ba précision que lelo lokola code minier ezali il faut la respecter alors pour les la respecter mokonza mboka uti ko beta c'était kuna na Union africaine mais il faut peuple congolais lelo atelema pour soutenir Mokonzine Yamboka, le premier président du Congo souverain, et pour soutenir Yendengeni. Impérialiste, nous sommes Sika Bazali. Tu quitter ton dima, tu as une injonction. Et tu condamnes les politiciens, au Basalaka erreur na 60. C'est la même erreur. Parce que na terrain, il faut que Nangonga, au Mundela, la lalité, Bakaliki les alliés. Si bozo yo kabandeko oyo bazwa kité tozo senga na bango parce que en 1960 tu vivais que lokomoko Moïse Tshombe oyo andimaki ko servir mindeli première base ya ko bebisa indépendance ya Congo et yami balé président Mobutu akweyaka na erreur parce que lokola armée il fallait elonga force publique ya ba belge et comme armée nationale. Alors, quand M. Janssen a dit qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance, les soldats ont dit non, ils ont bon côté. Alors, l'itinéraire est salimi, Moutalo Mumba a vu colonel Mobutu, pour nous dire c'est bon. Le colonel Janssen a tombé ici bas soldat, Mobutu Kende Otchakimi en tant qu'ancien militaire, et Bakoyo Kayo. Le milieu de Basalini. Mobutu a quitté si peu de soldats, mais il utilisé quelques locaux pour nous dire non, Moutalo Mumba, Alingaki Abomisayo, Yango Tindaki na terrain. Yango sala disiko que Mobutu tanga yoki que mindele ba conseiller parce qu'il y a des balobi solo, ba conseiller que voilà ba service na bango ya renseignement et lié d'information et li bango ba mindele ba information que Moutalo Mumba tana ki ko boma. Mais sika ya comment disiko ennemi ya Moutalo Mumba, peut-être que la bango Moutalo Mumba. Alors pour base siko ba jeune universitaire o ba yebaki na bango buya indépendance te ba ya ko sala équipe ya ba commissaires généraux na président Kassavubu Natangwana. Alors, Natangwana, président Kassavubu, il faut comprendre bien, il faut contrôler l'armée parce que le président Kassavubu a outil civil. Le commissaire général, c'est le temps où il y a Kassavubu na Lumba Pimeni. Si il faut comprendre, Tango a neutralisé Bangoumi Balé. En fait, c'était son premier coup d'État. Mais coup d'État, Babel. Il y a Babel, il faut comprendre. Parce que même les lots, n'engagez pas que Fayou, l'oiseau linga salaba tourner pendant que le lobela batuke, et Zali, vérité des urnes. Non, ils ont pas plein de mindele. Ils sont pas plein de mindele parce que Bamindele, Badini, ne battent pas le tout à peuple qui est l'élection, l'équipe à la montée en Boka, en vérité des urnes. Ça n'a voté parce que le résultat, c'est Bimaki, président de la République à Bimi, a prêté serment. Le peuple congolais a zozé la suite, Matanisi, a président Yenango, et le peuple a Kotana, Kobongisa Mboka nae. Parce que le besoin, le bava te fout à Mamalam. Code minier, et puis seulement, il faut ne pas y fout un peu, il faut. Vendre à Kato Banque et le Kobezala qui m'a bien, ce qui est là pendant 58 ans, au côté 59e année, Mboka Tamboli Malamute, et le politique et dirigeant Kimboka, ce qui est Tamboli Malamute, le professeur va former, parce que besoin de le que non, Molakisilo Biezala qui malam. Mais Moutou a formé bateau, bazo foutaye Molakisima Ben, Nan, Takaye Moko Molakisiango. Mais comme école chrétienne, il y a des catholiques au Bandeli Nanouana. C'est-à-dire, bateau, nous sommes en format qui awa. Des banques bat BBC Congo, des banques bat BBC Afrique. C'est-à-dire tant que le système éducatif il faut botter la bicycle à Simba. Il faut toucher dans le conscience. Il y a peuple, histoire, il faut bongo la yango, et tangeli, il faut bongwana. Donc il faut monter bakana tongo que n'est na la muki boenga na africain, ngai na africain na congolais, Congo eza yanga. Alors toko sala ndenge nini, mibeko nini toko sala. OK to sala droit, il faut sala droit congolais. Droit impérialiste. Donc Mibeko Owada basali mayele mabe basala Mibeko pona baya ko bebi samboka na biso ate. Yango le moni le peuple congolais et si kanyo sozali. Tango yo kitaka likambo moko ya mabe pona mboka na yo. Il faut dénoncer yango. Nangonga oyo
Oh, mindele bakopesa mbongo kondima te parce que bavandi na biso à plus de 500 ans batikala koza na souci ya kobongisa biso te et lelo pe bakobongisa te. Alors ndeko Moïse Kantumbi mesika pe ozali tala Moïse Tshombe nini oyo asalaka et comme conséquence mundele na minute avandisi epa na ye pour intérêt nini mbongo oyo botiaka na belgolaise yango wana ye aza kolinga esila ti akoluka bosala makambo boye bato nyonso babomba mbongo na poto sikoyo mundele asi amoni sikoyo ke makambo ebongwani parce que na Congo moni soki kimi ye ekosala ndenge nini moni biloko bozolela ona bafuta bato malamu mbongo evandaka na Congo